biso toza bana bitinda to bana misala ya ministre Cherichi Tenga Kabuya oyo ministre Cherichi Kabuya lobaka chitenga lobaka biso yango tosala na ba dossier ya ba recensement oyo tosengaki bango baya ko déposer pa na biso to tilia yango totala soki bazwala pouvoir lolenge nini po topesa bango ba carte ya identité to constater que ba chef 100% ya ba chef coutumier na ville 30% de baza na qualité ya chef coutumier 70% baza na qualité. Cela veut dire quoi? Donc 30% bazali na ba document oyo ezali ba reconnaissance na bango soit ya gouverneur à ville ya Kinshasa to ya VPM ya intérieur na combine ya bourgmestre soki ba signer document na yo wana nde laksaka ke chef coutumier aza na qualité. Mais soki ba signer dossier na yete et laksaka ke aza na qualité moko te. Donc azanga na mikanda o famille pesela e bokonzi na au groupement asalaki comme acte de reconnaissance. Alors tokolo ba pe tolobi boy. Peut-être des agis par erreur que au bosana ki ko déposer mikanda oyo ezali ya l'état oyo ba pesaka yo tango zulaka bokonzi na yo ça lo mango yela bisango. Sinon on a considéré que on a qualité à ta moroté comme chef coutumier. Na tous les 22 groupements à ville à Kinshasa, na ba village, ba chef de groupement, boye bisa ba chef de village na mino, oh il a déposé qui dossier té, a qu'on déposé dossier. Oh azwana nous qualité té, il y a l'état. Asa na lo mangu aki no romona. Chef de groupement na ye, basa à lettre de transmission bati n'est pas ya bourgmestre pour être va pesa qualité. Sinon ce qui tout ça li décision ministre wa biso atali mamba fumu ministre provincial intérieur sécurité justice et affaires coutumières et qui a signé déjà document mora sali pe rapport et pas il y a mokonzo aye ouais ils allaient gouverneur à ville on est encore trop tard parce que la décision maka se rejoindre tout publier en même la liberté plus to peut la liberté plus à ça l'article c'est yango même soki na roleka na etando iké pour na rolobela makambo na liberté plus to na ba chaîne mosusu na rolobela la publication oui mais mutu na mutu ba ke apose acte mais à sa qualité à reposer ba acte wana te parce que c'est étonné pe biso a na ministère parce que ba chef coutumier ba ça la même vente de terre ba céder ma belé pas bat mais ba na qualité ta moroté na éviter même temps ba funda na ba cause tribunaux tant ba juge wana ba sambisa bango ba tuna bango ba mikanda o azolo bela zambo kondité ou bien ba juge ba éviter que qualité chef coutumier za na document ya l'état qualité chef coutumier ils na document ya communauté locale to ya famille na été mais ils la qualité chef coutumier et bandaka la famille so ka chef coutumier simple chef de groupement na ya ko salela reconnaissance ya tini na l'état ne mutu a so acte ya dossier so ka chef de groupement chef nani bourgmestre a aussi la hiérarchie na yé les ministre intérieur aussi n'a pas mokonzo les gouverneur pour gouverneur à ça la acte de reconnaissance ya chef de groupement et ça loi de lobby lengwa yango na pesi message bazonga na ba chef de groupement na bango ba mona ba bourgmestre ba net ba chef à chefferie chef coutumier simple ba mona groupement comme la bourgmestre bazo ba qualité ya chef coutumier. Sinon, si vous avez la qualité des passe. Bon, mais c'est ça la décision, il n'est pas gouverneur. Gouverneur à ville, à Europe, ça ne dit pas ministre, il a une sanction. Chef coutumier peut pas sanctionner. Il y a un conflit, ils ont continué pour la mine à niveau à ville pour la bloc à boy. Et puis, on a soulevé le moko que le chef coutumier est belé, il a une carte. Na moni na ba carte ya bazana ba carte ba chena ba carte ba ancien carte na bango bazwaka na epa ya ministre sortant Marcel Mokili Ganson ne bona so muteke bazwaki ba carte mais na mituni bazwaki ba carte si quelle base ya document o bazula ba carte parce que mutazana qualité te jamais gozo carte à l'état pour carte wana comme school ko la qualité na comme tembola lango ko la ça que qualité na ngango carte na ngango wana ministre kuta signé la nginga carte pa senga ba sanction na ngwana izaka pas bourgmestre au fond la ba action disciplinaire et puis ti a osenga na bango ba zo pas que soit un conflit et aussi un bourgmestre peut ça mukanda
Pas ça en conflit. Merci beaucoup. Aussi un bourgmestre ça peut c'est qualité pour akoma chef au l'état yebi. Ce qui bosali ningwana c'est que ça passe parce que moi c'est des mutu mabele ça. C'est que au ministre peut-être au pesa hors de pas bourgmestre que chef coutumier au bourgmestre ko traiter na yé. À ça la fiche il y a document ya mabele au ya CD et là la chef wa za na qualité. Police vous a publié. Au gros sous-bassement t'es pas bourgmestre. Ce qui doit faire famille exacte à groupement non exact. Wana mobile repekisi. C'est que bourgmestre ça beta qui compte na chef coutumier allié kanyaka de a commis na makabaro ça la document. Bon, eza passe peu mawa mingi parce que tokita ki enquête na niveau à groupement Bouma. To ça ki enquête na pas ya chef Nene Mayasi, to ça y pas enquête pas ya papa Edio Futa parce que yem daza logo la mokolo na kati ya famille wana. To constate ki baza même famille. Bon, au moins ni pas na biso ba toto na ville ki chasa to zara. De tingana ndeko na ngai Marie Cécile to bundaka ndengwana. Au moins na Marie Cécile a robisanga mutabandu no robisanga muswahili ya robisanga muluba mais oh ngana ye tuza makila moko. Au moins ni ezaka ndengwana ezandenge mona buma ndenge zaleli. Ko azawana en place chef Nene Mayasi. Il fit député honoraire copté et assemblée provinciale de Kinshasa a sali 5 ans dans cadre de l'assemblée. Biso zagi dans le ministère oté a sali 5 ans en tant que chef de groupement Boum. Alors tant on makele les koyi na famille, to le kito bengi sabango, to yoki bango tous les deux, to confronter bango. Ba jour à confrontation, chef Nene Mayasi yaki a jour ngana pesa ki bandeko papa et donc futa bazoki mo empêchement. Ba lo bay ba ya jouer là, ni to ti sur invitation, avocat na bango ndeye ko se présenter ah OK non bazui tenté ya roya ba roya mikolo roya papa et donc futa azobela. Alors Manassé, l'état azakaka l'état, la force reste à la loi. Lokola bango ba moni bazong se libiso raison na moment parce que confrontation est en train nécessaire. Soki to yoki bino to yoki pe na bango. Wana nde to koloba ke non so essayer to pesa conseil, to pesa conseil. So to moni ke to ka ke nene mtaza chef. To nena za chef te. Bango wana kuna ne mbaza ba chef to koloba yango to ko kam to sonité. Ozoma biso zo travailler a biso ça va conseiller à ministre Cherichi Tangarabuya. To ko linga te to cha ministre na kati erreur. Pour so to cha ministre na kati erreur, c'est que to cha be gouverner na erreur. Ozoma le tamola ndengwana, tamola ndengwana. Alors, le quoi biso a toujours se soumettre na ba ordre. Il y a ministre Cherichi Tangarabuya, il y a ministre intérieur, talibé mambia ba fumu. Toujours tamola toujours réparer en haut. To ben sabango pour la deuxième fois. Total citation sur les années comme ça to baneni na récupérer ba makam sous. La possibilité zali to bongisa. La chaîne de référence.